Mbote na balandi na biso nyonso ya Lourdes Production na kata émission na biso politique qui dit vrai, qui dit faux. Nakanisi les lots kupanza un peu teke par rapport à ma discours car toujours il y a président de la République na moi Maxolo muke to simba oyezo lobama na kata mboka na biso RDC nazala kinga mo côté lelo nazana moto moko invité oyo boyebi déjà na sina yambaye mutamatata oyo vraiment lelo na invité plateau oyo soki kozala lolenge nini ngana ye menabika na kolonge kaka mbote ndeko ndombele. Mbote mama na ngai, mbote pena bandeko yonso batui bongo libako ya Rolanda biso mokolo malelo. Ndeko ndombele. Toali. Esali mikolo ebele nazomona ote. Ekenda bato etikala bato. Oh. Merci ndeko ndombele na kondima invitation na ngai. Ndeko ndombele tonito panza un peu teke na makambo etali mboka. Nakanisi depuis président de la République azosala ba discours nenga na notre putain tozo un peu si mamoke to bani on a discours à 6 minutes yo le koni no zoki na kata discours à 6 minutes wana oyo binisa kimboka oyo batu mosusu balobi ke alobi malungate na ebite soki ndeko ndombele pe pour mona ki kaka alobi malungate pe to balobi ke po mosusu alobi malunga yango esala ki pe makambebele etingi ba mosusu na ngambo wana bakota ba réunion kilikili pona 6 minutes ya pamba. Bon, yo ndeko ndombele na ngambo na yo ozwaki nini na 6 minutes wana discours à président de la République. Matondo mutuna moko kitoko. Mape balukela kamo minute belete. Ata une minute koke boma bomo ya bato. Discours il y a 6 minutes c'est tout à fait normal. Bato bakota ba réunion. Mengai mokolo yango ta mona ze kolanda na lobi objectif ya loposo pembe ekokisami. Alternance auto doit na mboka oyo et là il s'est demandé les pongite. Herman Cohen, ancien ambassadeur américain wa na bamboka mingi ya Afrika, alobaki alobi États-Unis kozalaka kinyate aussi longtemps basé comme on a président Kabila à côté à président Félix Tshisekedi. Oh, ba kozwaka pongite. Pour nini Kabila a dirigé 18 ans. Mais la banque na bango ba moni mbongo na yete. A échappé char de l'impérialisme. Mon beko bango bakela. Dirigeant yoso ya Afrique, faut somba ba immeuble ba appartement ti mbongo et pas ina bango. Mais Kabila tite. Kabila tite. Bon Kabila tite à 18 ans. Justement. Justement, ba bandaka na ye longo. Maintenant ba poussani muke a compliqué bango existence. OK. Nde souci na bango. Tant que vous avez bato baloba CPI, bato discours impérialiste basé sur tia na monoko ya bato. Et c'est une volonté à peuple. Et c'est ma candidature à peuple. Impérialiste. Discours wana ya 6 minutes ngai tangisa kingai maya miso. Po soko bozongi na ba manaka to sala na bino to lobaka yango. Mondela zesima ya déstabilisation ya mboka oyo. Alukaka ndenge nini ya kupanza mboka oyo. Tosonga en 1960, Mondela Tizizani entre le président Kasavubu et Mbuta Lumumba. La 5e indépendance ensemble. A Tibango na conflit. 11 jours seulement après l'indépendance, toujours indépendance, le 30 juin. 11 jours après sécession katangaise. Moïse Tchumba Kati Katanga, Asalina Mbongo, Asalina gendarme, Amatisi drapeau. Appuyé par Banane, par Bango. Conflit et Koti, na Tongo, président Kasavubu Baya suspendre Mbuta Lumumba, premier ministre. L'après-midi, Mbuta Lumumba lobi, Kasavubu, alekaka na bavoi na biso na parlement. Le corps va copier la constitution belge. Le président règne, mais ne dirige pas, premier ministre Mbuta dirige. Après-midi, Mbuta Lumumba a suspendre le président Kasavubu. Crise Koti, nous avons mindele basé ko sala ndenge wana pour pas déstabiliser pouvoir wana. Puis on a bango ezalaki ni Kasavubu ni Mbuta Lumumba. Mais ko bimisa Mobutu. Histoire se répète dans la période concordante. Sika bato komi na tango yango. Mindele basé ko luka bakabola président Félix Tshisekedi na président Kabila. Mindele
to balobi libala na ezotambola malamu te eza makambo ya mindele te nani alobi kasi peuple nde ezoloba te na ngambo ya idopes balobi il faut libala oyo ekufa chance au préciser na ngambo ya idopes bazomona malonga te epe eza na bato mosusu aza na ye moto ya idps te maza kaka peuple congolais na komona na miso boye pa lobi libala ngo efo ekufa kaka mpo asali consultation ayambaki bato te est-ce que bato nyonso oyo président de la république ayambaki bango kuna ezalaki kaka bato ya idps si bato alamuka bazalaki kuna bato koteka mai bazalaki kuna nde bato bazoloba bato nyonso ya basorte nyonso catégorie nyonso ya kati ya RDC bazwaki bazali na kati ya consultation initiative ayaki malamu masolo dialogue kinzondi ya biso bayi esika nyonso likambo esimbi te mwasi na mobali bapotani bandongwani na ndako bato baya bafanda wana biso bayi mais ezelo kwa boyibi nkoko botiki bokoko te soko boyibi koko boyibi ka mobange moko boyi bon koko ndeze kozala consultation wana eza sans appui spirituel consultation wana masolo wana ezangi molimo eza masolo morne oza sûr que batamino bazaki na kati conseil moto ya molimo quel molimo soko bengaki moto ya molimo ya Yesu kasi morne tango babengi ba évêque siko na yo po babenga moto ya molimo o azana na bombo nde moto molimo ni moto molimo ya bonkoko ya boindo o ya yebi mo pepe ayebi bisimbi ya mai bisimbi ya mabele bisimbi ya samba mena lobi ndiko ndombele olingi biloka biloka ya ba mai ya ba nini nde bokoko te réalité ya moki mon pepe c'est habité mon pepe c'est habité il faut moto ayebi milimo efandi na mon pepe yenda loba na bino masolo oyo tokobanda yango ngonga oyo pona ngonga oyo tingonga oyo milimo boyendele kaka to boyite bafandisi ba tendance bakei kobeta masolo na consultation omoni ça fait mal lelo komona ke ba politicien bazé kolobela kaka bolamu na bango mabumu na bango balobeli peuple par exemple nazokinda touti awa na corona moko ya lokuta awa na mboka oyo ndeko ndombe fele luko corona ezaki lokuta ya lokuta bazokufa boye bato tengi babi nombre de personnes bato bazana ekomaki kope te soko dwi mwa ebembela noko oyebake bokotisa 3500 omonaki yango me nazali mopandisa moloko yo bavideo esirkila awa te ebembe soko azali moto monene mingi ayebani mwa ndambo bokeso na 4800 mbongo esirkile dollar franc te dollar soko corona alaki bakokommercialize libembe te mais tolingi toloba nini par là lokute yaka na sincere nde mboka ya biso botala ndenge bato balaki motivé chaque politicien koleka na plateau akolobela coronavirus oyo eze makambo ya lokuta bayebaki ke eze makambo ya lokuta mais ntango bato bazali kokufa na beni bapoliticien balekaka combien apart baressortissant ya ngambo wana esika tokomi lelo peuple azala mayele nga makambo nalobaka esepelisaka bato te nayebi ke bokosilika misalaka nga esengo mpo bokopasuka te oyo nyonso ezali koleka lelo bolamu ya population eze te mais ndeko ndombele so bolamu ya population ezalaki te yango nazotozonga na consultation mais président de la république alingaki kobenga bato ya mboka te mpona koyoka bango prévenir que tanga yoki population nde ya kozala discours ya 42 minutes omonaki makambo elobi nini discours wana 42 minutes alobi nini libale kufi makambo za en charge mama tango oza kosepela libale kufi tata na mama bakabwani na ndako bana nde bakotela suki population mais bosembo président ze mama gouvernement président c'est papa bolimbisi gouvernement maman parlement wana boyokaka ba oncle na ba tante population biso bana ndenge libala wana ekabwani bana bakotela suki bon président akabona gouvernement te akabwani nde na l'autre kasi oza koyoka te akaboli alliance libala ekufi bakei na assemblée nationale mama mabunda kwei
bakolanda premier ministre iluka mbona yoso mama bunda akwei manana na berere na ete nga nalandi élément nalandi yango parmi biloko bakweseli mama mabunda likambo yanga na kati c'était a facilitera te ba député ba so prime salaire ya ba député ba zeko so retard pour ba kenda ko ba soin en fait j'ai singela ki ba député ba zo ba zeko te likambo na yo population était na kati maman na ba député ya opposition na ya bango ya majorité to yo kakao ba bunda ba bakisela bango $2000 likolo ya ba salaire oyebi ba député ya opposition ba pesa raisonner biso soko bato bakufeli na ba quartier na biso ba yaka biso to kontembiaka ya mo fwa matela biso salaire oluka mon koloni ba député wana ba fanda na problème net ya MONUSCO na est ya notre pays. À chaque fois mandat ya MONUSCO comme kana suka guerre zo makana est pour MONUSCO a reconduire mandat na ye so ka ba député ba fandeli ya MONUSCO a pesa ka ba def na lu même technique et FARDC na biso et c'est pour pesa confusion so ko ba soudan na biso ba ke ko bunda ba sa ko mona wana on dirait FARDC mosusu nzoka ennemi so yo ka ba député na biso ba lobela omoni peuple azala mayele tolongwa na ino na ko facilité bato moko baze ko batela bokonzi na bango baze ko utiliser biso ko ba bouclier humain pour que na ko buka parlement parler du peuple ba bengi bino moyena 3500 molaki moko ya sododo bokei ko buka kasi ba bunda ki parti ya IDPS ko to na parti ya pepa dine bas ba mwana ki ya motolobi na PPRD na IDPS babundi mpona bolamu ya population to babundi mpona bapartenance ya mitu moko songolo te totika kosala politique ya bato tosala politique ya peuple ya mboka omoni lelo nga nalandaki tando autrement lelo soko mwasi akei kobota zongi fo akumisa nzambe mobali fo atikala genou mabolongo na se aze kobelela soko yawe soko nani babelelaka wana po ayebi te mwasi ya kojonga to mwana nde akojonga to mpe bango mibale bakotikala kuna baleki te yawe aba likolo te wana masolo abana mike mama tobeta yango na plateau te nzambe moko aki kolinga mwasi ya bato une femme occupée ate wana za nzambe très limité très bas très bas donc totika biloko wana yango ze komona mboka eze kokufa chef de l'état aza kokanisa nalanda discours na bango tanga zongisi coopération na Israël alobi ekomama na bible oyo abundisi Israël abundisi ngai te chef de l'état kokoma na niveau wana te eze vraiment bassesse d'esprit mais bosembo mais bible eze mokanda basali yango po ba chosifie bayindo te po bakonza mokili yango ze komona sur le plan politique toyebi ndenge ya kotambola te bato bazekaka na intérêt politique lelo soki bazwi yo na kati ya gouvernement yo kotravaille ndenge ozoloba wana donc okokorige souci ezali te bazwa ngai bango baze bapoliticien mpo babotami na bilembo ya politike mais bapratique politique ya bofumuki mbangu ya boyindo batika kozala baauxiliaire ya loposo pembe déjà balobaki bazongi na kati ya makambo ya Timo Kimbangu desada tout ça nzamba Kimbangu akosala et tout tant tolandaka bato ya IDPS toujours batanga komba ya papa mama na ngai nakutana na basi ebele soki abeti libaku atangi komba mobali na ye chéri Blaise po mikwana ze na Blaise soki akomi na Richard libaku échanger kombe komi Richard discours ya bapoliticien bareconnaître bofumu Kimbangu te koloba Simon Kimbangu toyebi ete soki oyo reconnaître fumu Kimbangu oreconnaître fumu Kimbangu oleki na nzela nini po tuti ekuke ya nesongi ya nzela fumu kusu kia muzala mpanda na ngola te mokobi misala ya 1921 omoni fumu kusu mokobi misala ya 1921 po yeba 1921 nini elekaki Ndekondombe bifo tout sona pasteur mon pona fumu mama Fatuma na senga ya ngomba lombala bako na lobi bako ya te lobo bombela ye ke na kozana na moto moko ya pembe na plateau soko yebisi ezeli Ndekondombe akoya te c'est-à-dire quoi soko akoya kaka po beta lisolo ya Genèse te Apocalypse
livre le plus controversé du monde. O makambo lika loba marka boya. O makambo marka loba matière à contredire. Te wana eze biloko zangi ti. Donc yo zali pour Mabunda ndenga zo akeko funda na omoni complexe quoi Mabunda ke peut-être. Masolo ngonga na zeko kango soni na 21e siècle. Tosia wa na 2020 vers mois de mars soko soko na kesimbi malamu basali manifestation moko awa na mboka oyo très grandiose. Lutte contre la corruption. Chef de l'État va mobiliser misolo. Et le cas est dans la chaîne nationale. Mais na zeko kama na makambo yo gouvernement congolais ba te biso corruption. Ba élément yali na landaki ndeko bosembe na plateau ya Jean-Marie Kassamba. Alobi Jean-Marie Atounie même boko bokabola ki ba 7000 et simbita lobi toko bakisa mosusu. On a failli défenestrer Mabunda, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, les gens ils ont mis de l'argent dedans. Non, mais bon, vous savez, la procédure de défenestration de Mabunda, ce n'est qu'une question de temps. Ils ont essayé pour la première fois avec Kabound, ça n'a pas marché. Et puis la deuxième fois, on l'a eu. Je peux vous garantir que Madame Est-ce que Félix Tshisekedi travaille sur des valeurs? Je crois, oui. Alors, si on veut débaucher les gens à coup d'argent, bien ou pas bien? C'est vous qui parlez de débauchage ici. Ici, il ne s'agit pas de débauchage. Il y a quoi alors? Ici, il s'agit d'un ralliement. Il ne s'agit pas d'un débauchage. Le débauchage suppose le... Mais il y a déjà la première tentative avec Mabunda. Non, 7 000 $. Non, non, c'est que ce sont des le allégations. porte-parole du groupe parlementaire a dit. Non, ça, ce sont des allégations. Et ils ont même des preuves. Donc, balaki sibiso que politique est tambola kana corruption. Bolandi papa Molière. Assez sincère, il y a 7 000, il y a 15 000. Et le coup, bino bosalaki na mois de mars, lutte pour la corruption. Les autres souki wapi. Et ce que maman Mabunda, réellement, azalaki na mbeba, pour nini bo utiliser corruption pour bo déstabiliser. Puis ça qui témoin. Te. Nasa koloba oyo, tout le monde a battu ma yelo biso taka na ndako. Bango de base koloba. Base be bandaki sate, bo benga bomba nani. Ba honorable. Base na honneur. Si quand on monte à un honneur dans ces goloba, il y a 15 000 $. Bon, on a monté un honneur dans l'Obani. On a monté un honneur dans l'Obani. Tu as dit que tu peuple. Bokeba, histoire en 1960. Bako Kabola, président Félix Tshisekedi, dit président, honoreur le président Kabila. Tant qu'on soupe basé dans l'élément là-bas. Boko sanate, basalaka opération moko, métissage côté en Afrique, pour la moussamakile à juif. To dénonçaka yango Moïse Katumbi azalaki prévu soko ba illuminé étant juif azala na mutu ya mboka oyo eza makambo boyebi tango boyoki base militaire soko française ko yawa mon colonie ni biso pe to kotinda base militaire congolaise na France tese makambo ya ko krenda contrat yonso dirigeant africain ko signé na mboka moko songolo foleka na ba colonisateur na bango soko zena angolais so na kanga mtalio bien de kondomele yoza contre mindele donc biso to sala makamna biso moko ba congolais cause la contre mindele c'est trop dit na c'est contre système ya impérialiste mama to kokito fanda kate mwana moko ya mobali moko boyelo kwa Macron président français facilement ko kia benga Alassane Ouattara papa moko ya 78 ans soko 79 ans alors bine lobby na mona na France. Oyo papa ou ana kokoka kosala tabenga Macron ndenge wana ça doit cesser. Ça doit cesser. Kuna baza kosenga vérité de jour dans les États-Unis, Trump a boy élection. Est-ce que biso to lobby que Biden il faut azana pouvoir. Bango pa na biso batinda kisoko ba marena na ibale. Mais pour ni biso peto tindité. Président Félix Batinda atenda lo bana na Trump que au duité longo na bokonzi. Te omoni somi ya bayindo moyindo azala somi mama nanga Fatuma mama botaki yo waki mwana aze kosimba yo tango ze kobwaka matambe na boye kotambola mais lelo simba ka te kotambola tango wana ye moto aze koponela yo lolenge ya kolata oyebaki na yime lokote oze kolata na pusa ya mama lelo mama Fatuma kolata na posa pe na ndenge ya lingeli malgré ta mosu mama boti asena bon soko ba bengi réunion de parents
ce que vous avez dans l'air qui m'a causé na mibo na ino si que la cité maman na bino accueilli réunion de parents pour l'air qui na yo maman Fatouma pas accueilli réunion de parents pour la mona na ye beaucoup tani wana ba collègue parents boni lelo République démocratique ya Congo si kayon soto kutia matambe il faut ba impérialiste ba diriger toko kite to te ka minerai na biso na mboka tolingi maman ça fait mal soko tambolo kenda na mwanda bazoka pétrole na mabele bazoka pétrole na océan onshore na offshore nombre de barils production ya mokolo biso yebité bango nde bayebisa biso soko balobi 9000 barils le jour na mabele bondimi yango bongo soko balobi 9000 to 12000 barils na mai bondimi yango bongo même mwanda zena couronté batia ka bagro mais président tout le bas discours na ya maman bi azaki humilié na 2 ans oyo na kanisi nde tozokota na 2021 na kanisi Nzambe akosala nini. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Humiliation, il y a le président de la République qui a regretté le roi de la FCC. Humiliation, il y a le président, il fallait l'Obama qui humilier l'église catholique. Surtout qu'il va se boire à gratuité. Talanano. Bato baboya ka pouvoir na ye. Bakosaka basalaka soko na 50 000 iPad. Bato babimisa kombo ya président nommé l'église catholique. Président Kogai Koloba jamais zalaki. Omoni ba politicien na biso bazala mo mayele. Lobi baloba ki soko motalobi na bino Kabila ze étranger. Moto wana bote le menaze alia kana Satan. Ba au cadre Bona Kabila sana. Aza Rwanda to Congolais. Maman nangai. Pour na yana ko pesa yo réponse wana. Sarkozy a kamba France, il n'est pas français. Azongo. Obama kambi États-Unis, Asie américain. Tata nae juif. Soko tata nae monta Kenya maman nae juif. Tokotanga. Aucun président africain azala mwana mboka. Zila na kene na malembe. Bato muso ba benga mu zongo. Zala malembe. Bato ba yebi histoire sika bali, ba yebi ke bato balobaka le vieux Etienne Tshisekedi aza mu zongo.
Oh. Ouais. Balobo Edouard dos Santos, moi Nanjili. Laurent Gbagbo, Mongwandi, Yasidou Bangi. Balobi Nabiso, président Denis Sassou Nguesso, Alaka Congolais Nabiso. Omar Bongo Ndiba, Balga Saka Moteke. Maman, histoire wana Togolemba yango. Président Kabila c'est Congolais. Point barre. Biso, Zilana et aucun membre de ma famille a un gouvernement. Mbongo ya Kabila soko na liaka, pas alaka président, mokonzi ya mboka, ya mboka oyo, mokonzi ya mboka franc-congolais. Na bundaka, lokola peuple congolais yonso. Na futaka mai na pasi na zanga kakurame na futaka snel. Omoni? Ezo bonga papa, ezo bonga. Maman, zila la République, ba Emilie ezali FCC des ali bato catholique. Prévané. Bato catholique bato ba pesa kombo wana qui est le président nommé. Bato église catholique. Bango kaka église catholique ne va combattre pouvoir. Kombo ya vérité de urne. Bango des catholiques ba bimisate. On m'a dit Tamotolobi, biloko wana FCC, j'ai été humilié, c'est regrettable. Président Kokeko ça la lecture autre que Basala Kilobi. État de la nation, ce que moi j'ai compris, et Fandaki Likolo, il y a conflit. Président qui a exposé conflit. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur au fin d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toutes tendances politiques, qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes approprié des résultats et décisions qui en ont découlé en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants.
sale Comme famille. Bilamba ya bosoto ekosuka makana libota. Président kokoye ko yate pour sepelisa bato. Mais il pouvait venir pour faire sa biso bilan. Akoka ko bana biso. A sepelisi bato. Okaki bambombote. Oh. Mais peuple a beti mbombote sila maman. Sila maman. Maman yé mon karma pas yemba ki awa babongisi yango. Nani empêchaki. Mais yo se koto mbra te kena kota mango kule de baso bongisa ba bibembe nyoso ya ko prolongation so ba longoli kuna ezo bon male be. Donc 2021 oyo de kondombe to kozo kaka na plateau na yo okomona ki makano sezo eza malamu. Eze ba film ici natala. Oh, tu as déjà. Ba film ici. 2021 yo tali déjà. Acteur akufa. Faux film. Oh, acteur akufi na fièvre na bondi na société. 2021 ngana to comité yo so koma ki tali film yango acteur akufi. Acteur akufi na fièvre na bondi na société. Ngana milimo mai ne la kisio. Milimo na mai. Mais est-ce que yebi que mon kilio yo ya musunyeze photocopie mon kilio molimo. Sachez les sans fou mon kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Naloba yango kaka tango chef de l'État. Afrique noire yonso. Eh, bande de Kondombe. Maman, président chef de l'État sali discours état de la nation. État de la nation. Alors banabiso ndenge mboka na biso etamboli uta. Mais tout qui n'a pas procès à wa. Mbongo ebele dilapidé. Mbongo ebele. Plus de 57 millions. Bakanga Jamal et Bakanga directeur ya cabinet na bango. Akoka ipe ko tia ta moins lembote. Pe ba yebisa biso. Ba maison préfabriquée et commis ou pas. Où en sommes-nous? Makabo yaki miike. Oyo chef de l'État akoka ki koloba na biso. C'est vrai. Tu observes qu'il y a une minute de silence, bato basé ko kufa. Devant la mémoire des Congolaises et Congolais qui ont perdu leur vie au cours de cette année 2020 pour des raisons diverses, dues notamment à la crise sanitaire et à l'insécurité dans l'est du pays. Pour cela, je vous demande de garder une minute de silence. Je vous remercie. Mais discours, problème il y a Est, il y a République démocratique à Congo. Et quand on est caca à tel ou quoi, moi et l'autre, comment superficiel. Maman, il y a un autre lobby. Quand c'est ça qui t'a fait sa compte rendu. Tant qu'on a constaté qu'il y a mandat à Monisco, oh, prédécesseur na lobaki eze mandat moko mitigé. Monisco eze na ntina te na mboka na biso. Chef de l'État il fallait loba. Ba reconduire mandat à Monisco sur quelle base? Na qualité nini na capacité nini ba esali ba redonner confiance na Monisco. Tezaki na makambo bele chef de l'État fallait que loba na biso ba lobby yango te. Ba lobela ki problème il y a état de droit. Où en sommes-nous avec l'état de droit? Ministre de la Santé qui poursuivi dans le coronavirus. Ba aide belé pesama, ba to basala suivi wana, ba futa mate. Il devait être arrêté. Akanga mite pour l'année, 2 poids 2 mesures. Ba to mosuso ba lobi na butu, ba kangi bango na tongo, ba kei boloko. Pour l'année il y a ce continuer pour régner. Ce qu'on remet dans un état de droit. État de droit, boni, tel alors, bana ya miki ya basi basé ko bula. Papa matapunda te, moi na bengyo papa matuni soko matapunda te. L'état de droit. L'état de droit, boni tel lo basé côté ka zododo na ba coin yonso. Boni l'état de droit, ba journaliste faut ba finga président honoreur. Oyaze elembo démocratie na mboka oyo. Ah, te wana c'est bien. Mais état de droit, pasteur Moko, Zila Maman, Zila Malembe. Il fallait pas le babon à se péliciter. Non. Pourquoi 18 ans et l'oko et Amalunga exacté. Par deux choses. Nazeko manque au respect de chef de l'État. Nazeko Loba étant congolais. Au même droit que ma ministre. Même ma journaliste sur la base peut-être que congolais par rapport à mon salaire, on a 18 ans. Nalobi, tant Nalobi ben jure, naïbi ko Kabola, Koloba, Nanji.
nalobi que c'est benjure Ah bon? et c'est un manque de respect. Omoni bato bakoma mayele makasi akoka loba talande kondombele mino bukana arbité mena finité mena lobika ndengo ali bon ko fingi agani pour ni so lobi na moto mama na yo arbi fingi ta ko ba pe mama na kaza bien ndako te toki manaino intellectualisme ya bondoki wana to kotisi na République démocratique ya Congo. Mondele azeko bundisa président Kabila à travers peuple, à travers quelques politiciens. Nazi comme un pasteur moko alelisa mwasi na motuka. Pasteur wana il n'est pas crédible. Mais moi ça la va être mais il a allez ça pour moi ça là le bien ah bah ça qui est mbongo. C'est que ça la information. Ma film total. Oh, c'est pas pour ça là déjà. Et c'est pas film total. Et ba sororité, et c'est pour l'angati. Boachini, a dit loi et betami ça passe. Mais tolingi to lo baboye. Sarkozy a pour ma président Kadhafi a tiki France pour le Canada élection défi mbongo ya bato ya Libye. Tant qu'on va dénoncer alors ba terre ko boma Kadhafi père bomi Kadhafi. Sarkozy aza heureux. George Bush a pendre Diembiki président ya bato ya Irak. Soi-disant basé sur la arme à destruction massive. Tilelo a vifa campé dans les États-Unis. Pour la nini bolingite, président Oya Kokaki kofanda pena bokondi. Siko obi déplacement na voyage nini leki sokuna. Nini maman nini leka. Akutani na rebelle Zambia kuna ba créer eloko moko. Mais rebelle Zambia lobi ayaki nde kozwa mbongo pona makamune masolo mona Zambie. Yango peuple lobi bango bazana nzala. Mbongo azwi na Congo po ayana mbongo te mbongo ngo ndenge nyazo ke kopesa ba Zambia sino te fallait apesa te bato baza awa. Maman, nani azwi mbongo libanda yana mbongo. Na ba politiciens qui ont soyebi. Bajoka mbongo na Congo. Mais ngala lingaka balobela mbongo oyo etongi Europe. Belgique soko tozongi na 17e siècle na France basé ko lia na bato. Otiki mwana na owenze tata moka kangira kuna atie ndembi na musakali. Baki ba cannibal. Pour Belgique a konza biso nde apia mboka oyo. Boyebi ba massacre sala. Na 1800 tozui ko banda 1808 tito koma avant indépendance na 1960 ba boma biso 10 millions de Congolais. Ba pia mboka na biso na ndenge ya mokete na nyaleka makambongo wana. Envers ce tongami na or ya mboka na biso. Qui en parle? Ndokondombe to komi ko shitela émission so pour ndokondombe la zara benda na maloba na libumu yesi la raté donc to continuer na biso émission na papa Ndombele na kanisi bato bazola na biso code 0046 matu idole mon vieux propre mbote no yango wana na dine Fatuma la patronne elle est là fort maître Badi Banga balobi bonne année de makambo papa Ndombele un mot de la fin na kata émission to zana to tino entre parenthèses pour to continuer yango makambo ya ntina ezalaka ndenge olobi o mai ozofuta courant ozosalela te kala te na 2021 président de la République déjà makambo eza bien masolo eza malamu. Maman masolo ya République démocratique ya Congo lelo oyo ezokobetama oyo bapoliticien bazokobetela biso lelo ezekaka tata moko alobi so na obina bandofutela mwana nanga classe banda na maternelle to primaire na dépenser plus akolaka na futa université. Il y a un politique en beaucoup. Mais j'assume. Le propos tennis ça n'engage que son notaire. Voilà. On a Platon na Bino. On va politicien basé pour y sa biso wa lelo. Tata mon pas boy ko foutre la mona na classe na primaire. Alors bien on dépenser plus. Kolaka na foutre université. Maman, mboko yo et si ka to komi ba bandaka ko bongisa mboka awa te. Mais après 2 ans, président Kabila, ex-président Kabila a sali pena oya part et comme il peut attendre au président de la République ça. Et si ka toza ko kenda, baza ko koma paroyo ya ndeko sala ki liboso. Ils sont tatomina pas masunda kwango. Kasi yango nde culture ya politique ya Afrique.
so Mobutu akimi faut raser bizaleli yonso bo dépouiller bato yonso ya mingi ne bazolo bela mabe malamu ne bazolo bosa na pa wala pa to ko lobi malamu mingi bato bazolo ba no mabe ko mabe le ki trop moi so mabe le ki trop na malamu nde ko mipisa moi mise mais si la non bato yo basala ki soit disons mabe wana pendant 18 ans bango wana ba corrompre na ba 15,000 mais problème na ngeza nini ngai na konda neti nga ezo ko engagé nga na konda na ba président te na konda na ka bato baza pembeni na ye sikawo bato oyo basalaki pembeni wana oyo yo lobi okondanaka bango wana bacorrompre na ba 15,000 bazali sanctionné te bongo tobeti lisolo nini na peuple moto oyo yo fingi mwasi oyo fingaka ndumbu oyebisaka baninga yonso oyo komeka te bula komeka te aze pete koleka chicle mais mwasi wana yo komi kobetela ye couche nsima oze koenseigner bato nini te esika babandelaka kotonga mboka torataki yango ngeta babandaka na kosangisa bavaleur ya mboka falaki président Félix Tshisekedi toloba ngo na bamanaka na biso yambo bamultiplier bavoyage ndenge bamultipliaki na dobi falaki asangisa bavaleur ya mboka Mose Kabila l'a fait alobi nakodefa te nakoluka bino mpe na ino te mpo modefi nde alukaka modefisi bozila soko nakomi na posa kodefa na koya alesaka population asalaka baben pese cantine populaire sans bima asala ta voyage moko libanda mais président Félix tant asali voyage alobi na biso alobi na dépensaki soko combien de millions nga na memi pe 2 millions na mboka esengote bato babeti maboko esengo mais nga na kamwi il y a soko 2 semaines passées chef de l'état alobi na biso qui salome banda donc wana yaki entraînement osali 2 ans entraînement na moto ya mboka ala kokute loko boye kongo ezali bulu wa o comprendre yango ezali bulu yango ya lobby quand on t'a lobby loko parce que ça est constant voilà ça est constant à comprendre une chose au moins pour tout monde azo comprendre erreur na ye azo ko se rattraper que na mutu azo na erreur mazo continuer na kate erreur justement président Félix Antoine Kolobapé kalaté ndenge prédécesseur na lobaka na zé même pas na 15 personnes ya osala na bango président Félix Tshisekedi pas lobby son frère sont aux aides banda analyse auto sala ya montaze ko diriger eza yango te tango au commune commandement ya maka il a compris beaucoup de choses à comprendre nini zamba ya Équateur ya ba congolais te yango ba équatorien basé pauvre et balé oyo fleuve Congo maman nga ya bisoté ya bisoté ya ba français na ba américain pétrole ya mwanda zena des tribus solongo na oyo mais pétrole ebimaka epai na bango bazwi kolo mabele musolongo to muoyo akengelaka pompe cheval eloko eze koyiba yo bati yo moko sentinelle colton ya Goma yango wana oze komona baviolaka bango chaque jour mpona bomengo na bango nini biso toze kodéplorer kelasi batangi c'est bien bon mpo baloba français malamu secret koala te mondela kocontrôler politique te bazonga na bavaleur sans Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Et c'est slogan terre. Et c'est au symbole. Au moins, 3 étiquettes. Et vous allez la foi. Au moins, je vais t'embrasser qu'on a été battu dans le stade. Maman, et c'est le problème. Maman peut avoir dit, oh, il y a les gars qui ont le recensement. Il y a un autre bagandiment, il y a les gars qui ont un pavement. Tant que vous avez ça va briquer l'école. Ce qu'on recense, mais ça va maga. Bon, on va qui et retarder l'élection. Bon, c'est si, bah, le loba c'est les bandes, encore bah, bomi les bas. Bah, on dit, bah, on va mettre sur le recensement. Oh, bon, on va continuer. La petite vient en mangeant. C'est 5 et 0 comment. Bandi ma 50. T'es, Tolobi, et 0 tamou ya mondele. Alingi atia, on dit, déjà la mouka saraki, y est mon opposition. Mais basé au malmené, président Félix. Bon, on s'en FCC. Accueillir à se rejoindre, à se rallier dans la mouka pour basa l'opposition. Tozongi na eloko yo président Kabila sala ki fora bouma. Bango ba utiliser ka penza opposition mingi te na bango kana bango ba utiliser ka elle gauche, elle droite. Moi si na mobali. Moi ça saka ennemi à mobali te. Azem mosungi pour batambola ensemble. Biso opposition a même ka pouvoir na échec. Azem ko tirer ba propre jambe. C'est différent. Nous avons quand soko ka opposition et telemi na ndenge wana président Félix Tshisekedi ko sala atelo kote likanisi nga la landa président Félix Tshisekedi j'avais aimé
na présence d'Angela Merkel, chancelière allemande, alobi, n'a qu'au consulta comme mon prédécesseur, lomba là j'en aurais besoin. Pas une expérience à Kambimboka pendant 18 ans. Nzoka maloba wana et kendanga menalobi maman kokolenga kabili c'était pour naze mendete naze soko babati te facile à corrompre ka to moni wana bango de ngai na changer te nazalaka nga naze molobeli ya fumukimbam c'est-à-dire fumukusu baza koloba nini na mokili mabe olobeli vérité wasali malam pour le bénéfice maman omoni so nganga lobi na bino avant match à lobby motala na mwasi te kasi olali so bolali na mwasi kasi sili bon nganga sana bobenga so nganga te nga na laiki kana mwasi momena kimbango tomoni mokili à l'avance to dit que sans fumu kimbango oh nyoso bato bazelo ça surtout na kombo ya garçon na nzoto mike yesu merci papa de mettre comme na souka vraiment émission merci na balanga biso nyonso ya lourde production et na moni kula mettre bol c'est état d'urgence et Washington motema li Washington que bambote na bino pourquoi pas na inventer la les grands jogo vraiment et na sepeli mingi na bino sozala ki wana pona kolanda biso na politique na biso ya mboka et merci aussi na mon président, mon chef, arme lourd. Donc, Mambote na yo, merci la batunion, so bataki bonché, merci. Na Nicole H. Kamango, Balobi, ma grande tia propre, pourquoi pas ma fille unique, Clémence Lelo Maïdi, et bientôt à la prochaine numéro.